Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah, Décroche. décroche Sarah, décroche Sarah. Mbote na balandi nyonso ya Sarah Tola TV et merci na ba fidèle nyonso tout au bomesana okomela biso na Sarah Tola TV et merci na Montréal Goutisi na babi mobile ya sérieux et merci bongo na la patronne hein la patronne na bien que la guerrière de la presse congolaise Sarah Tola hein combattu jamais abattu babi yonde pena de forme forte et na pesi bongo merci na batu nyonso to bomesana ko benga biso o bomesana la biso au pesi bo s'abonner na pesi bino merci à trop bon continuer toujours ko s'abonner et bon continuer ko partager toujours ba vidéo na biso et c'est bien moi Louise Tumba votre humble servante merci bongo na plateau na biso na zanga mon côté na plateau na biso toza bongo na albinos hein albinos pour parce que les autres obeta solo ya bandundu to lo bango bien na lingala ndundu hein na français ba bien mo albinos. La bonne ndundu otoza na plateau. Bonjour maman. Voilà, na sali 4 ans na item. Na silisi na zui sous diplôme nango. Na yo kenesko yo système Kinshasa. On a ça qui na option hospitalière. Voilà. Brenda za infirmière. Za infirmière. Est-ce que na ba classe nyonso to yo tangiona? Na kati ya ba bato baza noir. Hein, au bazar mwindu bazomona albinos na kati na bango donc albinos na kati ya bandundu et na kati ya ba noir pardon et bande ko salo ndenge ni ozaki na complexité vraiment c'est une bonne question, une très bonne question et coïncida ba classe ni en fait l'école non la bande parce que on a tangi école primaire l'école moko hein na zala unique ya albinos ya école là. Vu que j'étais tellement intelligente, j'étais aimée par le directeur, professeur Nanga, surtout Madame Nanga, quand elle est en deuxième primaire, que je salue en passant maman Mayangu, elle m'a vraiment motivée. Maman m'a motivée pour tina banda komata ba classe na za na complexité. Maman Mayangu me prenait le cours là-bas na nion sondé tous là dans la salle parce que la différence monsieur yaka c'est l'ondenge ba tuteur, bazozwa yo na ba élève voilà nga déjà na deuxième primaire maman Mayangu bandaki kozonga le cours ba na nyonso alaksanga amour na directeur Kasongo alaksanga amour le cours la batu nyonso donc des places où nga vraiment je me sentais à l'aise comme toute autre personne et bah copine bande ko banga voilà wana kozanga te wana vraiment kozanga te surtout en Afrique ezanga te mais je tenais toujours, j'étais vraiment tête haute. Bah, dites ya batou, bien que maintenant ça a passé, hein. Surtout ce babengo, ndundu. Ouais, bah, lika, ndundu pena. Donc, ibando salondi. Pas si penza. Dans bon bloqué, hein. Des fois je pleurais. Vraiment. Des fois je pleurais, ça faisait très mal. Raison pour laquelle, écoute, non, dans les camarades. Je préférais dans les classes, attendre la zone pour la bombe. Mais l'ongolanga, maïle, changa, et comme ça, tu mets dans la salle. Donc, Ndundu Morobo, il y a 4 noir, azolé qui est là-bas, on a maïle. Voilà. J'étais vraiment intelligente, moi, directeur Kasongo, et puis, maman Mayangu, je marquais dans les cas d'école, dans tout cas, dans les traces. Voilà. Et tout le solo mon pe batu babetaka zaka mingi na invité yoka ndem to dami placer ya répondre à biso que la question ngo to yoka que maman soit azala mwana ndundu na ndako hein soit azala mwana ndundu na ndako et arrivé na butu avant bimalibanda il faut tout naie ata lalaki ala museke nga na obima libanda soka la musiete a recoute libanda je ne sais pas yoka ndo amé placer ya répondre à biso ngo ouais. En tout cas, dès que mon peuple périt, faute de connaissances. Ouais. Voilà, parce que baza ba ignorant. Je ne suis pas la seule albinos de ma famille. J'ai une petite soeur albinos. Ah bon? Oui. La famille Nanga, déjà, j'ai reçu l'amour, l'affection de mes parents, de mes sœurs
na koma oyokaka makambo ngo ndenge nakola wake so olali na ndundu na ndako folamusa ye sinon okute na toilette to libanda en tout cas nde nakola nayebi yango te namona yango mpe te atande ezalaka mama okalinga biloko moko boye okalinga ata mosusu bathomson azotumba mbila esalaka osala eloko moko epa na biso ekila wana ezalaki yango te o kolia nguba te kolia mbila te kolia soki nini te epa na biso ezalaki te mon papa est pasteur nabotami plutôt nakuti ye pasteur donc nazokola kaka aza pasteur parce que eza vocation nzambe abenga ye bikila ezalaki te ti lelo mpe ekili ezalaka te bikila ezalaki te na famille na bino parce que papa azalaki pasteur mpo toyoka batémoignage yana na baminoko ya bato misusu kendundu mais sinon eza ignorance vraiment na motumba eza ignorance nazoyebisa yo soki peut-être oyebi bato oyo bapansa bongo oyebisa bango kobanda lelo eza ignorance parce que ndundu aza ndoki te comment nobimelo libanda so nazanga ndoki te naza motu kaka ngai yo mpena toa ndenge moko makila na oyo so nazwi gilet sikoyo voilà moni mitutaki soki yo mpo mituta ekosala rougeur oyo naza na les sons rouges lokwa yo en cœur naza na barin naza na poumon na basens nyonso oyo oza nango nga mpe naa nango ya bomoto différence kaka ke pendant ke nga na bandaki kosalama na libumu ya mama moi dépigmentation esalamaki mpo nga nazwa mélanine te voilà yango nga nabimi a mélanine yo oza nango mélanine nde coloré siko poso yango ekoloraka poso voilà nga naza nango te yango différence kaka vraiment Brenda très intelligente en tout cas yango toyaki vraiment kokutana na yo mpo tosola na yo et tomonaka banduli mosusu bazalaka bacomplexe banduli mosusu baa bacomplexe eplasi bato bazali akopusana te akofanda wana te yazaka place bato baza azobangabanga eloko nini esalaka ke babangabanga famille entourage les amis ma connaissance nde baza cause omoni nde obenga tovandi na plateau ozwenga motu lokwa yo soki deja yo bandaki kodiscrimine nga non koko ozala ouverte na yo te famille bacause ya complexe oyo mpe elataka baalbinos donc tobengi yango mpena na lingala bien bandundu famille baami connaissance entourage bazofacilite tâche te facile bazotikela yo liberté d'expression te alors yo omoni sikoyo exemple naye na salle moko oh, tout le monde ne veut pas de moi est-ce que nga pena nakokopusa na pembeni na okokalisu ya te namona neti bolingi nga te tomonaki nini date na bino oyo ya baalbinos date ya sensibilité na bino ezalaka le 13 juin mais biso mpe Sarah Tola tozalaki wana biso Sarah Tola TV tozalaki wana mais mpona kozwa baimage tomonaki yo te tomonaki yo te eloko nini banda oleka le 13 juin ezalaka journée dédiée à la sensibilisation aux personnes à mélanine. Alors, bato ebele bazwi yango na contexte mosusu. Bazwi yango fête, bazwi yango journée ya ko sala ba appel de fonds. Or, eza journée, il faut tovandi les albinos to réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour to longola un complexe au lobby, to s'introduire dans la société, tu vois. Alors, bato ebele bazwi yango na ligne mosusu. Ngai, le 13 juin, je suis venue vers Maman Sarah. Ça qui est, la proposé qu'à Hello Moko, je ne sais pas, peut-être, moyen, soit problème, Moko, comme elle a qui. Il y a un moment, il y a qui, tout ça, Hello Moko, oh non, et ça la maté, mais Dieu n'a pas permis, cela n'empêche. Peut-être l'année prochaine. Bon, mon amour, kak. Et ça la. Est-ce que l'idée est le 30 juin, wana? Pourquoi mutazwaki yango to eza mwimba Texas to eza journée internationale ya balbinos. Voilà. Donc c'est déjà que mwimba te, il y a des gens
oyo balita bazolite ti lelo kaka po baalbinos bazala accepte na société po lelo yo nanga lui zobengisa nga boto vanda na yo po ezalaki na bato moko babunda mwimba Texas ya abimi tocha baoba ya albinisme na Congo parce que il a quand même lité paix à son âme. Vraiment azo mérité ba coup de chapeau. Il a beaucoup fait pour lelo soki ondi mape ko yambanga na plateau pour ceux qui mwimba pété azwa ki lit moko te so mwimba pa lo barate pour lelo ko moko tant mususu makelo lelo to sala ingeta musupetu esuka kana sa mesa mais il avait frappé quand même fort pour lelo tous en parole. Voilà, Mwimba a fait quelque chose de donc il a lité Mwimba jusque là ça son concurrent parce que ceux qui lelo badinos ebelé bah comme il s'accepter parce que Mwimba avait eu le temps de parler à la comme ce que maman ndima kozandundu papa ndima kozandundu so ba bele ba fingi ote oui. Maman Louise na ozonga sima mukie moni tant na bisa que tant na otanga tant za mukie so ba benga penandundu je pleurais Je me rappelle, j'étais encore toute petite. Donc grande sœur nanga on a dit Mercia abenga kaka otala na télé nakuti à l'époque wana nzaka soki to lekana na nzela to kutani badinos mibale na bando kasulu. Donc j'étais encore toute petite. Jour Mwimba leka na antenne A oloba na vandi na banjo yoka papango na yoki bi révoltant na bi na ba courage na nazala na ngobi makampa pa lobi eza pena bien donc depuis wana kaka oh na s'accepta depuis wana donc atobenga ndundu j'accepte, je trouve c'est normal, c'est ce que je suis. Vraiment. Oui, c'est ça que je... Mais avant, je plairais. Et quand Nathalie Mwimba, alobi, so ba bengi ndundu ba fingi ote. Ba kalfi ope malte. Ezaka que neti neto vandi boye, pole mukendi mona suka ba mukendi nyonso. Alingi a meka ko différencier ngana lobani. Na plateau na ba vandi Louise aza mwindu na Brenda Zanduni. Oso so mbaye to ba Brenda. Faut pas différencier ba lobani. Brenda mwindu na bonne ndundu. Voilà, voilà na Pesimbote na Mirai Bafengo, ma copine privée, ma copine spéciale en direct de l'Espagne. Na Pesimbote Belé Sikoza, autrement dit lumière de Bilbao. Mirai Bafengo, gros bisous à toi. Et na Pesimbote na ma copine privée Ginette Kunku, na Pesimbote Belé et na Pesimbote na Maya Paola, monté ma champion yesa. Na Pesimbote Belé toujours na Espagne. Brenda. Na après liwa ya Mwimba Texas. Après liwa Mwimba Texas. Est-ce que ça na albinos mususu o abimisa penza mutu a télé mais le ko la vie nga Mwimba zate ngai pe vraiment la télé malatia mutu pour nous valoriser toujours ba albinos. Et après déjà pendant que Mwimba zaki déjà bisonia sototé maki. Déjà pour te dire que nga zala pour adhérer na fondation Mwimba té. Na zala na té. Oui Nazala dans la fondation Mwimba te, mais na CP la kara, l'émission Salara, et puis ça a peu force. C'est un papa que je respecte beaucoup. Paix vraiment à son âme. C'est que yon oza na katsate association te nazala te. Na linga te, pourquoi? Parce que na ndinga na le but est bango. Parce que la Bible total évangile selon Marc, Luc, Jean et tout. Évangile selon ga. Selon yo, selon Brenda. Évangile selon ga. Na le bité bato ba association ba mabe. Mais nga linga na ngate. Ngate pourquoi? Parce que ba sang sabiso, faut pas pia au ka chapeau. Faut pas peso ka crème solaire, yango te toi na ngoposa. Yango te toi na ngoposa. Oui, nga na tangi na sisi na défendre na keluka musala ba bozwa na musala. Oh, na kina pa na kinos donc la ngoso nte na tangaka directeur nanga papa Komba Dieko asela nga recommandation na kine na quinoise na komi na quinoise na ebisa bino directeur ya nursing donc à ressources humaines
asalanga boye lelo lobi nalati mabe lobi kuna lukengi nga ba raison si nasala nanga stage professionnel te pourtant ezali nango ka stage professionnel si nasala nanga te wana obangani poso na yo nga na comprendre yango bongo oui nga na comprendre yango bongo donc alukelanga ba raison nyonso à l'époque mpo kaka nazala accepter kuna te or efalaki lit nde osala yango wana yoka ba crème solaire te crème solaire soki lelo boli te tozala accepter na société na ministère mo nakoti na osala na hôpital mo monene nakoti na osala lelo tokoma oli te namoni vraiment comment changer okokende mpe na maison communale okuti Naomi azosala kuna et tout voilà lelo pena ekomi bien que eza nango nanu mais bato bazoli te kaka po elongwa alors lit eza crème solaire te eza chapeau te et tout donc c'est que nde bosanganaka basanganaka na kati ya baassociation wana ezalaka juste yaka mpona opesa bino bacrème bato ebele mpona kolanda badire na yo na elobeli na yo c'est comme si ba-ONG ebele oyo tozomona ke soki mpa na baalbinos bamiso mpena bakendaka na bango mpena poto surtout baoyo bakonzi na bango eza baalbinos te oyo bato bazokamba bango baza baalbinos bazocomprendre des fois mpasi na biso parce que mpasi na ngai ya yo nde yani mambo aloba tosimbana parce que nous sommes déjà pour vivre ensemble eza sous mixte que je salue en passant ours blanc loko otangi nkombo ya Yann Mambo ye mpe namonaka ye azalaka vraiment donc alingaka te bato ya noir bakweyisa ye je ne sais pas comment dirais-je bakweyisa ye atelemaka trop mpona kovalorize aussi baalbinos et pourquoi pas après liwa ya mwimba te exas bino baalbinos bozwaki ye botie azala te Yann Mambo azala na plus de couleur vision ya mwimba yango te ya Yann Mambo. Yann Mambo a une vision na ye. Mwimba pas une vision na ye. Ce n'est pas la même chose. Mais Yann Mambo c'est un petit. Il y a Texas. Il y a un autre qui empêché à respecter le fait mwimba. Non. Yann Mambo c'est quelqu'un déjà c'est un jeune ambitieux. On a une ambition na ye et belé que j'aime trop parce que azala ye kozana ye ils ont ambition. Yann Mambo azala wana te pour apeso crème lelo, pour apeso lobby. Et puis naza adhéré na plus de couleurs na été. Mais bola mamutu faut kotanga ngo. Je connais Yann na kabelanga crème te. Na pesanga ta $10 na été pour lelo na loba malam na ebo. Mais sinon je vois en lui azana posa a percer. Pour appeler sa valeur na poso o yaza nango alakisa batuke na kati ba réalisateur ya mundu baza ndundu baza bolo baza pour ma vision te na simba machine na simba caméra na ndundu mais na filmer donc différence ya te ya ka ne poso ya différent c'est monsieur à respecter voilà vraiment c'est un monsieur à respecter. Parce que tout le monde a eu moi trop dans kati ya ba association moka minene tout le monde est toujours azara toujours tête haute na kati ba pili pe le kanambo na biso Congo tout le monde a benga kaye toujours na éviter est-ce que you peut rêver que un jour au koma lokola bango mama eloko malamu bakopia ngo moni so vandina moto so la foi ba maeli Koya te kaka zoba parce que toseki a offrir un verre tokete faut penota la ata mo so na mutu faut yiba kata mboso la alobi a e i o otali a te na yibi o alobi susu yibi a omone tant yo pa okende ovandi banisko ko sala analyse par rapport à ba i a e o yibaki obimi pe ko lingate o copier kaka oya salaki yo faut ko sala plus que ye pour ça la sous fierté na valeur na yo rappelle na un jour na souci à osala association oui nazara na souci à osala association de quel genre nga lingara a neti lelo déjà aspa toujours munda pour to créer
Aspa atelema Aspa apexi mutute Yann Mambo azana plus de couleurs défi lipo azakuna maître que j'ai sali na tampe na obeak epexi bangote Aspa est une association pacifique des albinos. Ça veut dire que bisonyo soto sangani pour na koluka ko créer eloko ya malonga. Jusque là nazo bunda kaka. Donc zo bunda yo mo. Jusque là nazo bunda kaka. Idée na yo. Voilà. Jusque là nazo bunda kaka. Tango ekokoma pour ebimisa fruit, o olinga ko soutenir. Aye. Mais ils ont que ONG, ils association. Ça veut dire aux adhérer à ONG moko, toi association moko, tu peux venir, on se tient. Tu créer loko moko au côté. Moi le lomo imba koufi. Tu tika ni l'hôpital, ni l'école, ni le loko. Tu vois non? Jusque là, tout ça kaboué. Si il y a une moko ya ba idée na yo, un jour au salle l'hôpital, un jour au salle l'école. Voilà. Vraiment wana na pesimbo tenangai na bato nyonso to bomisana okomelanga Louis Tumba o bomisana obenganga na pesimbo tenama ya parola soki na ba ma ya parola mwa mingi mingi po ye pena mtasala ba koli sala pena koli pena ye pena tina ndako et vraiment tina ndako ma ya parola na peso ba gros bisous et na pesi ba gros bisous na la patrona Sarah Tola babi combattit jamais abattu na peso ba gros bisous si koza maman mon comme motema malamu ou apesi pena Louis Tumba espace na kati ya Sarah Tola TV vraiment na peso ba gros bisous si kozali tozaka na Brenda vraiment la plateau na biso est-ce que on raisonnera pas un jour au bala? Oh oui. Donc moi signonso. Rêve moi signonso. Elle t'a battu maman. Oh, bon quand on a quoi célibataire non quoi célibataire tende ba comédien ba on a quoi célibataire pour célibataire et là t'as on a ndeni on a quoi célibataire quand d'abota est-ce qu'il se to côté la vie privée na yo parce que toujours solo là toujours solo est-ce que to côté la vie privée na yo quand d'abota na bombi voilà bombi voilà vraiment bon mais naza pas de belé donc et belé que Nazarana Bango, deux fois je dis deux fois je suis avec eux. Nazarana belé en fait. Nazarana belé, maman ba belé. Les losoko ngo ebisa baninga na ba albinos. O sola na bango yebisa bango ni. Po bazala pe lokola yo nde yo lelo za Brenda courageuse, Brenda sa complexe, o sola na bango ni. Oyebisa bango ba mindima na eloko liboso soki o mindimi yo moko mutu aza pembeni na yo pa oyeba ovaloriser yo donc elo na osenga na liboso o s'accepter o se prendre en charge et zala na ambition ne sois pas un homme ou une femme kaka parce que non zala na ambition et puis au créer yango zala na créativité voilà. Parce que notre peau ici, ils ont peau à dépense. Alors ce que vous avez là, ça la tête, et à ma donc comme un monta le lombo, on dit maman Sarah le bara, bah yo, yo moye ba ko zo charge na yo, na nini. Luka oye ko, so zo temps en temps gâté parce que ça a belé ba zo difficulté en temps parce que ba na première vision, parce que famille boya bango, parce que l'école Sony et tout. Batangité mais créer ta métier moko au sala polobi mon tout pas peso valeur faut yo monano on me pesa nde balobara la charité bien ordonnée commence par soi-même donc ce qui yo moko c'est valorisé partout peut ba peso valeur voilà vraiment to comme que les vers la fin émission na biso OK to comme chité na suka ce qui lelo babi o annoncer on annoncé na on s'adresser na gouvernement na biso to na président na biso pour la bino balbinos
c'est la binoni. Président Fachi na sepeli vraiment les locaux en face. Na lingi intégration ya balbinos na gouvernement. Et ça la verbalité. Et ça la peine palpable et consommable. Il y a des albinos intelligents, basés sur la capacité, comme pas possible. Même pour vous intégrer, peut-être ministère ou un fois ça, parce que vous pouvez faire vous mécailler vous mona, mais vous limiter. Président vraiment côté na faute là. Tout bon délire pena intégration et albinos dans la société, surtout au sein du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme bon na souka ya émission na biso mokola lelo et je vous rappelle que c'est bien moi Louise Tumba, votre humble servante, et vous continuez à komelanga ni bo mesana komelanga, vous continuez ko benganga et na bino bato bo mesana toujours ko partager ba émission na biso bo lembate, vous continuez toujours ko partager ba émission na biso bo rozalaka jamais déçu parce que ici ko na Sarah Tola TV quand de tolo bakana kata Sarah Tola TV a bien ko tarate biso de to tsara babi. Biso de totsara babi na kati ya Sarah Tola TV et na pesi bongo mbote na famille na ngai, famille Chilumba, et je salue ma petite sœur propre, Arlette Mujinga Ndombe na Cape Town, et na pesi pe mbote na tima ya nyoshe de Djobour, ba gros bisous siko zali, na pesi mbote bongo na Maya Paola motema champion Mireille sa, ba gros bisous siko za, Ginette Kunku, Mireille Bafengo, autrement dit l'union de Bilbao, et na pesi merci à Montréal, Gouti Sinda Mobala Serie, na pesi bongo mbote na Oaza derrière caméra na biso na mokola lelo eza bongo Pole Mukendi mona suka ba Mukendi nyonso c'est mon confort na pesi ba mbote bele sikoza na pesi mbote na Jonathan Boabi 10 ya mibali Oaza bongo na lumière na pesi ba mbote bele sikozali et sali pena bien na pesi ba mbote bele sikoza et merci na Jonathan 10 ya mibali na pesi ba gros bisous sikazali maman Brenda tokomi na suka émission na biso. Moi, mbote na 2 ou 3 personnes. Voilà. Na koloba nanu eloko moko. Merci na yo ndingo ya makinga na plateau na yo. Merci. Na sengi na batu nyonso bo valoriser ba binos to bozo bango ba obaza pembe na bino bozo bango bandeko na bino. Bo la kisa bango amour, bo la kisa bango vraiment soutien na bino. Et na aspa toza na posa na yo, toza na posa na ye po aspa etomba mamutu nyonso aza na posa soutenir biso na aspa. Vraiment porte na biso za polele oya na ba idée, na ba prière, na ba conseil, surtout toza na posa. Toza na vraiment besoin. Na kati ya aspa. Bo ape na posa bato mwindo. Bien sûr. Toza na moni babi faut tout ça la mélange pour tous à la teka ba raciste. Voilà. Déjà je vois les managers ya aspa. Tonton Sinda babi cha boulot kutu à part, mais si le bon comment sont là en groupe, il y a des managers à aspa. Tonton Kivuna, baza manager à aspa. Est-ce que moi baza ba albinos? Non. Baza ba noir. Voilà. Donc on a aspa, mutu nyonso. Oza ka na tête, oza na ba idée. Bienvenue. On travaille ensemble. Vraiment na pesi mbote nanga liboso na ba parents nanga. So ilelo naza parce que bantima ki ba sacrifier 10 francs na bango. On attanga na zo mon bagage. Na pesi merci na ba nyonso o bandimanga ka nde naza. O ba s'approcher nanga kande naza na ba défaut nanga na kitoko nanga na mabe nanga. Merci beaucoup. Là je vois Michel Kazadi depuis Paris. Bon séjour la frontière Angleterre. Là je vois maître Mataba, papa Gédéon que j'aime appeler Bams. Gros bisous à toi. Je salue Tina. Je salue Mircia depuis Luanda. Meliji, rappeur criminel. King Chris avec BD. Avec BD. Je vois là Junior Kabongo que je salue.
le patron de DreamWorks. Je salue tout le monde. Pour les Mukendi, comme on dit, mon asuka wa Mukendi nyonso. Il y a toute personne au Balingaranga, vraiment. Pour na balingi koya ko contacter biso na ASPA. Numéro ASPA isa plus 243 89 140 68 58. Là où il y a l'administration, il y a ASPA. Plus 243 89 140 68 58. Toi les ali bongo numéro ya ASPA. Yangate ya ASPA. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine.